Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi, Ndegneb Sarabinokake. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Avant la bande émission, je tiens vraiment à vous remercier de votre fidélité parce que Bino Mutu, Bosalaka, 5 minutes ezala, donc coup de filo nazwaka, naba commentaire oyo. Nazwaka pona 5 minutes na moni penza ke message ezali ko passer et puis musala ezali ko salema na lo lenge oyo bino bolingi parce que ngai nazali wana pona ko salela bino et puis na moni ke message ya cours ya éducation civique ezali ko leka malamu parce que bato bakomi ko landa 5 minutes pe bakoma ko landa yango par habitude. Donc bazali penza ko zela yango. Donc 5 minutes quotité bato mususu et belé bazali bienté. Donc vraiment na sepeli na ndengi 5 minutes koti na banda kunyo surtout na monde entier par la magie d'internet. Donc koti d'une façon virale parce que vitesse internet ezali ya ko sakanate. Donc vraiment na ko cesser jamais ko remercier bino na fidélité oyo bozali nango na confiance oyo bopesi ngai po na pesaka bino cours ya éducation civique na cadre ya émission 5 minutes avec César Ngadi. Mais na rassurer bino bozala na pesma na bino bozala calme na ko decevaka bino jamais pe na ko tika masolo à 5 minutes te et puis na ko changer ka position te pour ngai na yebisi bino ke idolo na ngai ataboza 1 milliard abatu ceux qui ngai na yebi ke makambo na zoloba ezali ya solo na kolanda batu te et puis nazali ko profiter pepe na pesa batu conseil parce que na mukili olem sous chance ya kambala moko lem susu yo omiyebi koleka batu nyosu. Donc yo moko omiyebi koleka ata mama na yo ata papa na yo ata ndeko na yo a miyebi koleka yo moko te soko yebi ke eloko wana ozali ko sala et ko simba il faut osala yango parce que ko ya mutu muso aza esprit mabe amoni ke yo soko sali masolo wana et ko pesa bien akoya ko intimider yo pour changer la vie moi na pe yo pe soko changer la vie o rater chance le mususu chance ya kika moko. Donc ceux qui yo yebi ke eloko wana ko sala eko simba ata na couple yo yebike madame alinge loko te mais tango yo yebike eko simba oko sala yango mona tango eko simba madame akolanda yo mona na banda iko banga parce que na mona ki eko ndimate non tango yo yebike eko simba il faut esimba. Donc vraiment une fois de plus merci beaucoup na confiance au bopesinga na 5 minutes boye bake na ko changer position pété na ko changer ka pe yango te. Donc na zali collabo ya Félix Antoine Tshisekedi na zali ko tchai maboko tina suka. Donc vraiment nga na zalaka na conviction na makambo ngai na salaka. Donc vraiment nazo yebisa bino parce que bon mona kabatu mususu mona nazo sala émission azolo ba langage oyo mikole et poussani a changer langage. Donc c'est kabando sala ngona intérêt moko boye tango intérêt wana monique simbité a changé langage mais ngai le ndenge naza collabo ya Félix Antoine Tshisekedi ndenge na pesa cours éducation civique pour na kozongsa civisme na bato bazo bunga nzela po to lelaki na kotika ka yango to lelaki kanambe rwandais pouvoir ekena ba paya ezonga na bana ya mboka na biso ezonga na mutu ya mboka na biso lelo tozui Félix Antoine Tshisekedi na si tout le monde est d'accord azali congolais. Donc certains Congolais, pas majorité, minorité, bamisusu balingi yete to ebite po na nini yango tozali kolobake Congolais yebi eloko alingite. Donc ngai langage nazo tenir ezali 5 ans ikosi là soki pe Félix Antoine Tshisekedi akobeta 10 ans toko kende kaka na langage na ko changer ngote parce que na yebi makambo nini nga nazali koloba. Donc et puis to yebake eko simba et puis bazali ko pola bazali ko ndimate bazali ko pola bazali ko ndimate mboke ezali ko changer malembe mais bato bazali ko sala semblant mais qui semblant et ozala na suka au mona semblant et ozala susu te mosa zo sembler zate. Donc au komi kondima parce que peuple congolais misusu ba congolais misusu bana ya kisasa ya Congo mona libumu ya munene me yanzala boko mona penza siko bato bazo vimba libumu na ndengi penza ya kolia. Donc na tongo congolais la muki azu petit déjeuner na midi déjeuner na pourquoi dîner. Donc a commencé na ba dessert na ba entrée. Donc aux a sous jeté parce que Félix Antoine Tshisekedi
à lobby yango et puis boyoki que congolais par ozana pe Félix Antoine Tshisekedi à lobby kuna na esendenga lobaki aza prêt à kufa pona mboka na biso ezwa liberté botalaka présent ndimi penza ke soki donc pesa na mboka te ndimi penza donc adaye na yepo na mboka bozomona donc patriotisme ya niveau wana et pesa inga chair de poule po bomona penza ke otozwi azali mwana mboka bino bokanisi penza kanambe ndenga azalaki wana ya koloba makambo ndenge wana kanambe akufa pona mboka na biso Kongo akufa teke pona Rwanda donc tozala calme totika mutu asala musala totika 8 mois oyo bomoni asali 9e mois oyo makamba sali donc salama kutute donc to tika mwana mboka azali mwana mboka susi o bino bozana ngo yepe azali nango donc to tia ndengi biso tozoka pasi yepe azali koyoka pasi. Donc avant to kota na sujet lelo donc na kosala un peu mise au point moko boy na ba penza mise au point te na robeta un peu c'était na émission précédente on na salaki par rapport ya bandeko na biso oyo bazali ko bunga nzela tiseko pour ne pas les citer donc Bokechwa Yambo na commandant eso donc na yebite respect ya drapeau ezali loko basakana kana yango te drapeau ezali emblème numéro 1 ya mboka basakana kana yango te na yebite donc soki bato musu baza ko yebate soki ba vanda wapi soki ba wuta wapi bo yebi drapeau biso tozalaki kovanda na mbinza tozali ba na mbinza toyebi ke quand Luano ezali côté ya ma campagne kuna na centre supérieur militaire donc na ba 7h du matin na ba heure mo soki toyika pilon le drapeau ezali ko mata ba voiture nyoso tout et telemi eza soda zali na kati généraux nyoso bazali na kati misusu bazali na ba voiture fumée oye ba tout mona kiti a beti sali akauki bongo bino bo saka na drapeau wana bo pasola yango bo bwaka yango na poubelle drapeau wana ezali ya président de la république te drapeau wana ezali ya mboka ndenge bino bosali acte wana est-ce que président de la république Félix Antoine Tshisekedi alongo na pouvoir ou bien bazui donc mandat na ye au lieu de 5 ans et commis 2 ans et demi mais azaka na 5 ans donc bomoni ke bosali rien bosali buzz moko ya buzoba parce que batu mususu kutu babandoko kipe bino te parce que soki bofingi na bino etali bino parce que donc ceux qui bomesana ko finga etali bino mais oyo bosali bosimbi drapeau boyebi combien de batu bo choquer soki bino bosali ki on peut bo choquer batu mais ezali ko choquer batu na ndenge moko buzoba donc acte bosali et ko tikalaka na mitu ya batu d'une façon indélébile et que l'on voit parce que donc bo sali makambo moko oyo basala kate donc soki bino bolingi mboka bo faut pas bolinga drapeau mboka o bino siko wana bo chi wana ezali drapeau mboka ni kasi ya mboka na biso kaka Congo oyo azayi bo chi donc bozomona ke bozali ko se contredire bo longoli drapeau ya mboka na biso bo chi susu ka drapeau mboka na biso mais non il fallait bo cha drapeau mboka mususu bo moni ke bozo sala makambo moko ezali te donc drapeau ya mboka na biso bozo longolango bo pasoli yango bo yebi importance à drapeau na yebi sibino donc au mona na bekol petit nanga Doudou so mabando tanga na champagne donc soka azali ko matawana donc eloko wana ebeti drapeau mona ok clairasi na retard Mobutu c'est ko kungwendu azabanga président fondateur donc soka bimi na 7h écouteneli place azali donc soka écouteneli mutu ke côté les mambatu tout batelemi yo siko ba mona yo zo ko marcher drapeau ezali eloko saka nango te mais bino bozu yango bokwa quand on a poubelle et puis bozo remplacer bon na yebite ce qui ezali eloko nini na yebite ce que eloko nini ezui donc tozali ko landa dossier wana tozali ko tala siko ndenge ni ole soki ba plainte ko kwea na kota ambassade nani dossier wana to kangi yango te tozo tala yango toko landela yango tina suka totala ndenge ko leka parce que wana c'est trop ndenge na loba kaka c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Donc, goutte wane kotie kwesi mai. Donc, toko landa dossier on a toko tika yango te parce que les gens, bah pur congolais donc bah patriotes bazaki choqué. Mutu à côté li bino azalité parce que bosali wana ezala raté. Bo finga ndenge bo mesana ko finga parce que bino bo mesana ko finga batu ba papa ba mama batu donc comme la bino neti donc li seki donc bo banda ko finga bo konye bo lembi ko finga bo komi ko simba emblème ya mboka na biso. Oyo ye moko président de la République nyo surtout na ba président ba paso ba ye ba kitisaka mutu eloko ya valeur
toko mona ke soki soda kufi be mutu moko boye donc ba ti cercueil na ba ti drapeau likolo donc place tout ezoleka soda nyonso to akomona kokata salut ata yebi mutu wana te donc pas moni ke cercueil ba couvrir yango na drapeau il faut kata salut akauka ezata ndekone ta yebi te il faut kata salut donc toko landa dossier wana toko tika ka yango te donc ambassade il faut porter plainte royaume à Belgique il faut porter plainte total il faut to même makambo tina suka parce que trop c'est trop donc na garantir bino dossier wana toko landa yango tina suka to e bandengi aboutissement nango ekosalama donc siko na koti po boyebi club original 5 minutes avec César Ngadi na yebisaki bino ezali cours ya éducation civique boyebi ndenga na telemela tango e bandele bandaki tokomaki na makambu ya tribalisme donc makambu wana donc mobutu eloko tokoki ko sepla na ye asangisa biso papa bo moko donc romona kala donc gouverneur ya Bazaï bazu muluba bati ya Kasai bazu mukongo bati donc ndengu wana donc côté wana mobutu c'est ko toko féliciter parce que asangisa ki biso o nyoso tu asali wana ti fayulu motema mabe ayeko piétiner oyo makambo mobutu asangisaki biso et komi siko tso bomona biso lelo to kabwani awa ezali faute ya fayulu bato musu bakei na kota ya bandundu ba musu bakei ba kota ya luba mais muluba azali mutu lokola biso azali congolais mais tozalaki awa ba Congo bazwaki pouvoir na Kasavubu ata Kasavubu awumelaki mingi te ba Congo bazwaki pouvoir ba yombe bazwaki pouvoir na Kasavubu ba sepelaki après bangala ba kozwa mobutu mbandi azui ba sepelaki batu na boto bazana tour na bango oyo ya mobutu azalaki awa sikoyo donc baluba ba sepela o baluba ba sepela te o muluba azafier muluba fier ne bandi kaka sikota ngo Félix Antoine Tshisekedi azui pouvoir biso to benga muluba 20 ans poani po muluba azali fier muluba za fier na rolatane muluba za fier na bakamunyo surtout bangwandi bazwaki a tozo monake donc libumundunda 730 ba vieux mususu bekolo mususu amata avion te mais libumundunda ezalaki en permanence na aéroport Nzili mungwandi tu aya ngo kende Guadeloupe aya mati comme neti fula ba kenda Guadeloupe na butu na poko bazongi bangwandi o ba ochanga tembe ba komana ba commentaire songa na zokosa libumundunda 730 komaki taxi ya bangwandi bakei na tongo bazongi na pokwa okomona oke na sita oya kuna na bandako wana okomona mungwande awiti mboka aye donc amona kutu kisasa te donc omona memi nyama moko abomi donc antilope soki nini ale akoti na moquette ati yango mona pe makile ezali kotanga ezu moquette apembe bona bo parce que azomona ngo normal mais wana to bandoko lo bate to bandaki ko lo bate bangwandi bazaki na lek na bango bangala bando sala makam na bango do to bando mona na tembe na bité ba misusu le misusu bazaki na kisasa te ou bien ba tembe na tembe te o ezali côté palais du peuple après emplacement avant palais du peuple na bakoya na tembe zaki côté batonga hôpital na simawana tembe zaki ko na supermarché mobuta salaki wana bangwandi bazokota kuna arozwa boya zuka dia komi na kesa akofuta te ba kese boni balongwa na l'air ya ya mobutu na tembe mungwanda ya kocha sombi biloko alingo le kofele o boyi pe autant ba benga téléphone kuna o lungwe musala mais bozali komona yango te bozali komona kaka sikasikoyo bozali komona kaka sikasikoyo batu na batu baza batu na bango siko baluba bazwe bon siko baluba ba sepelate nazali ko lobalika moko to monaki donc marai maraya donc vraiment on appelle simbote donc pire mutu marai maraya murunda donc tango Félix Antoine Tshisekedi azu pouvoir marai abini mutu ashinga kutu donc ti vive la musique marai kutu nga ndo boulette kutu azara mulu ba partir tondo comprendre kutu marai nga ndo boulette azalaki azara mungala na makamde ndenga azaki nzuzu abeti mutu asi marai ba critiquer
Maman il dit nene. Yo na baluba ni bazaka ndoto propre. Si t'as pas dit bazao, maman te donne quelque chose. Il dit ma chou. Oh moi, Moulouba, abini mutwasi, tribalisme, abini mutwashi ezali na kanisi ba danseuse tout abini na loketo ezali donc bato neta kintweni na baza kintweni na mutwashi parce que mabila na biso ezali ya loketo. Mutwashi za dansa ko sakana te chala mwana zwa succès na dansi mutwashi. Marai abini mutwashi, bo traiter ceux qui tribalisme. Marai azali na viva kuna mutu mo ko boulete ke marai azali ki muluba. Marai asali rumbarai azwa glory azwa stino azwa richacha est-ce que bazali ki baluba marai azonga na ye Suisse atika la responsabilité ya mouvement na glory akenda Japon à cause de rumbarai akenda Japon te pona viva la musique stino mubi azonga ki viva tant au premier Japon akenda ki azonga ki viva tant au ezongi deuxième Japon akenda ki. Est-ce que Marai azwa gloire à des montikili donc to lingi kokota na ba futilité na makambu moko oyo ka bona bandi ko répéter ka nek to komi boy ezali faute ya Fayulu muto a séparer bisobo soki Fayulu tango ka bo a résister bimaki alobi ke bon ba résultat ndenge bimi bona zai penza sûreté mais na sepeli muto azui pouvoir azali opposant azali ndekonanga donc na se mettre derrière ye poto benga na banguna to sala musala mbele bongo mona makambu nyoso tu oyo tozali komona lelo mbele ezali te mais ezali pasi na mawa na motema totika makambu wana tozwi mwana mboka tozwi sikoyo mwana mboka tolingi yete bozomona sikoyo ke mwana mboka azali na place tolingi yete bamsu balingi yete donc ye aza mwana mboka aza étranger te donc bamsu balingi yete sikoyo tango mwana mboka musu soki aye après 10 ans ou bien après 5 ans est-ce que bato musu baolinga ye bino siko bozolinga mwana mboka te bino bokanzi siko soki pouvoir échanger bato IDPS baolinga présent ouais donc bozomona ke tozokota na ba division parce que oh tozui aza étranger te azali congolais donc mutu to aza congolais face pelane na makambo azosala mais bamsu baolinga te bino siko ba oyo bazolinga te biso siko ndenge tozana sima Félix Antoine Tshisekedi nga siko ndenge nalo baso Fayulu azui pouvoir na ndenge tokomi siko ngape na olinga yete azoba 5 minutes ndenge bato musu bazosala ba mission na bango ya N biso peut continuer boyeba ke puissance à 5 minutes eza jeté okomo ozoba 5 minutes personnalisé donc to sala 5 minutes ayo donc bomoni ke to continue na division parce que tozui mwana mboka tozui président oyo penza to bandai ko lela motema malamu to lingi yete pourquoi tozo linga yete ata olingi yete olinga ke longi na yete obe olinga ga yete mais linga makambo o azosala parce que makambo azosala ezali makambo moko o ezali ko mona na penza ke ezali na intérêt à peuple ezali na intérêt na yete personnel ezali na intérêt à peuple donc vraiment avant na kota na sujet oyo ami balé oyo lelo penza ezali sujet oyo na kolobela lelo concernant l'église catholique au balingi ko marché au basengi marche ba marché pour na 15 millions donc avant na kota na sujet wana na sengi pose donc to zwana nu ba spot ndambu ya biso moko interne avant de continuer donc restez connectés sur Club Original émission 5 minutes avec César Ngadi. À tout de suite. Et oui, du nouveau au Congo, bana kin, bana poto partout dans le monde. Émission la bino bozela qui a trop scola show déjà na kati Congo, précisément dans la ville au Congo, bana kin, bana poto partout dans le monde. Émission la bino bozela qui a trop scola show déjà na kati Congo, précisément dans la ville de Lubumbashi, avec votre servante Skola Ikuku. Akash ndezala kaka hein. Asenga mino busana mukie afanda. Vous me verrez bientôt sur Cléboa original de César Ngadi Cléboa hein. Diego Ka, on a bien que Diego Ka pour découvrir Masolango et tout le monde est d'accord. Eh bien, chers amis, chers mélomanes, suivez l'émission de Skola Show, l'émission Skola Show de Skola Ikuku Akash. Bandeko Bolingo. Pour la basango ya mindule, pour la basango ya politique, basango ya art, ba programme surtout, suivez l'émission Skola Show, ya Skola Ikuku Akash. Et oui,
du nouveau au Congo, bana kin bana poto partout dans le monde. Émission na bino bozela qui a trop scola show déjà na kati ya Congo, précisément dans la ville de Lubumbashi avec votre servante Scola Ikuku. Akash ndezala kaka hein. Osenga mino poussa na mukie afanda. Vous me verrez bientôt sur Cléboa original de César Ngadi Cléboa hein. Diego Ka, on a bien que Diego Ka pour découvrir Masolango et tout le monde est d'accord. À travers cette émission, bon, on a une surprise de Belé. Hein? Nous allons vous montrer, vous allez voir, vous allez comprendre et vous allez découvrir. Donc comprendre, voir et découvrir. Hein? Des alaka toko sepel sabino comme d'habitude. Ba conseil pe ba remarque na bino za welcome na émission na bino, Salut, bana partout dans le monde, bana monde entier, bana poto, bana partout. Donc désormais, Christelle Kakuta l'aurore de la presse, le site internet Clébo Original. On pense César Ngadi, tout le monde est d'accord. Donc désormais, l'émission est Kanakata Cléboa, il y a politiciens, il y a musiciens, il y a artistes et comédiens, il y a Moutunion, cette fois-ci, l'aurore de la presse de retour avec force Clébo Original. Nous avons serré Bassetti, oh, elle est avec César Ngadi, Clébo Original. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Donc sikoyo avant to kene na masolo mususu nazali côté la bino boyebi ke 5 minutes avec César Ngadi Cléboaoriginal.com famille ezali kaka ko sa grandir boyebi mwana suka tozwa ke ezali Scola Ikuku kuna na katanga na yebi ke bato katanga ba tie maboko pour mwana mwasi wana za fidèle na ngai donc banda kala depuis to banda site na biso azalaki kaka na ngai azalaki na Afrique du Sud sikoyo akomi na katanga donc Scola Ikuku asalaki émission na elle boso émission munene ya to sala na grand joueur l'international Trésor Mputu bozomona na photo bakangi photo wana ezalaki en plein tournage donc beaucoup de émissions kalaté sur Cléboaoriginal.com. Donc sikoyo to koti penza na vif sujet na biso alelo il y a 5 minutes avec César Ngadi na lingi vraiment na lobla église catholique. Au moins église catholique il y a na mobuta bebanegi na église catholique ezalaki donc baza pe mo bato ba contre-temps. Il y a un temps tout le monde l'église l'église de réveil et bimie belé donc mo faut église catholique parce que église catholique mo et sur l'armabé. Naza chrétien, nazali chrétien, donc famille chrétienne, donc toza catholique, pratiquant. Mais ce que catholique, makambo yo toza au monde o basengi marche pour 15 millions, donc to sepeli nangote et puis ndandenga logique eza na tinate. Parce que bino ba catholique bozo o senga marche pour 15 millions. Mais ezali likambo moko ezali na maboko justice et puis batanga comme abutute po bato azor lobake Vital Kamerhe président de la République lobaki yango juge azo landa makambo wana atanga komba Vital Kamerhe te azali ko sala siko ba enquête na ayeba nani asalaki masolo wana ya rétrocommission et puis mbongo wana ya rétrocommission est-ce que ngako kene na caisse à l'état ou pas siko bino église catholique bozali ko senga marche pour 15 millions naninga na tuna bino ton kanamba zalaki abomi mukendi en direct na ba marche abomi shebeya est-ce que bino bosenga qui marche fallait bosenga marche do tangu donc bana bazo tanga te bino église catholique eza makama nzambe donc bozali batu ya mawa il faut beaucoup tangu bana bazo tanga te bana mususu ba comme si 12 ans atanga raté ok na constitution na biso ezali ke école il faut la gratuite na mboka na biso bino église catholique pourquoi bosali qui marche te. Pourquoi vous savez qu'il va marcher pour vous revendiquer que bana ba koma kotango fele parce que l'église catholique ezali église où il faut ça le sarabat. Mais bino bozoko kota na ba polémique parce que ba katina na makambute. Ba tanga ki komba mutute to yebi pete soki masolo wana ezali ki mbongo ya l'état ou beso ezali to lobi te que cop ezali malam.
mais président de la République atanga ki kombo wana po ba congolais ba comprendre parce que azali kinois ayebi ndenge nini akosala la différence entre koyiba na COP. De parce que mutu muso akozwa biloko ne mora zalaki nango ya kala na ndaku abimi nango libanda amatisi po alobi ke na sali COP donc ayibite. De parce que congolais ayebi COP na koyiba na kesa l'état yangona président de la République en tant que Kinois, en tant que moi Namboka, abimisa qui combat na COP. Il a dit que président de la République a dit que COP est allé autoriser bien batutu, il faut pas ça la COP ce qui non, a expliqué qui a tchaki combat na. C'est qui pour Congolais comprendre que est allé qui COP. COP musupe et cause muyibité donc ndenge ba congolais ba lobaka donc ezalité que donc ako fakola na kesa l'état bendi mbongo donc yangona ba ko ezalika ga mbongo ngo ba kaboli na président de la République yangona président de la République azolo ba président de la République a été clair à ce sujet siko to zela ndengi justice eko kende na masolo nango bino siko église catholique bozo wena ngana tuni bino tango ba mukendi ba kufaki tango kanamba zo boma batu tango siko école ezalaki gratuité. Pourquoi bino bo marché qui te pas bo revendiquer parce que école gratuite ezalaki na kati ya constitution na biso ezali. Siko na tuni ba question na ba catholique, église catholique elingi et marché sur problème moko ezana maboka justice oyo ba bombité oyo ba couvrir mutute directeur ya cabinet ya président de la République ba sita qui était que yé mutu azoki masolo wana mais donc église catholique elingi ko kota na polémique pour e marcher na tuni église catholique tangu kanambe azali ko boma batu azali ko sala mabe constitution alingi ka changer à ça la troisième mandat église catholique pourquoi marcher té école gratuite ezali na kati ya constitution pourquoi église catholique bo marcher té église catholique donc vraiment pona ngai nazali chrétien nazali catholique do pona ngai ezali na tina mon côté marche wana bozali ko sala parce que bolingi ko kota pe na masolo ya division bomona ki awate 5 ans awa esala ki ba masolo net ma masolo après to suka yiwa après to suka ki ba yesu ko reconnaître président de la République donc église catholique to kota na contre-tente politique ezali politique bino bo sala politique oyo ya Vatican ezali ko tinda bino beaucoup marché te na makambo oyo et katamina nous te ce que ezalaki eloko moko bazali ko bomba yango to ko comprendre bazo ko bomba yango te ba bimisi yango na poisa président de la République a pesi ordre na procureur wana a poursuivre makambo neti na suka pe a garantir yeke mutu moko ako toucher te donc asala musala ndenge esengeli asala donc bino suko bolingi sikoyo bo tiasu su moto na kati ya masolo wana oki masolo ezali clair et net donc tant kanamba zalaki azosala ba bêtise azosala makambo na kanisi oyo panda président na biso Félix Antoine Tshisekedi asali banda président Félix Antoine Tshisekedi a comme na pouvoir na kanisi asali mabe oyo kanambe asala na mboka na biso te église catholique bozalaki wapi donc yango wana tozali kozela total la suite ya makambo oyo ndenge ekokende oyo église catholique asengi marche total ndenge okende président de la République bozo kapenda président de la République oyo azali vraiment na souci ya mboka na ya lobi tant que paix ekozala na kati ya mboka na biso te aza prêt à kufa po apesa paix na kati ya mboka na biso ya peuple na biso président ni na sa loba ndengona président ni na sa loba ndengona ke aotika molimo le po na mboka donc pa église catholique na ebité soki bolingi makamni ni to ebité marche bozo sa na likambo moko boye oyo eyebani ke justice ezali nango na maboko procureur asimbi ezala maboko laisser la justice faire son travail bino boko sala travail na place ya justice te donc yango na lelo to betre cette betre ko tika yango te to ko landela ba dossier wana vraiment na bo kebinyo surtout po na retenir bino informé na 5 minutes avec César Ngadi sikoyo nazali ko yokisa bino message moko audio ya mutu moko parce que batebele bazo kansakara ke batutu bazana IDPS bazali baluba ou bien batutu bazali sima ya Félix Antoine Tshisekedi bazali baluba atakutu bazali baluba bazali ba congolais ngai moko na lobaka nazali sima Félix Antoine Tshisekedi est-ce nga za muluba naza mu Congo 100% mama papa mu Congo donc mais nazali sima ya Félix Antoine Tshisekedi parce que ezali intérêt ya mboka donc siko nazali ko yoksa bino mutu ya bandundu parce que bino bolingi totanga ba kombo te mutu ya bandundu muluba mu Congo mungala donc bonabo mu Swahili donc siko nazo yoksa bino audio ya mutu moko ya bandundu azali derrière Félix Antoine Tshisekedi bo yoka audio onyo surtout alobi po na makambo ya mboka na biso pe alobeli pe makambo oyo ya drapeau ndengi ba pasola ki drapeau na bokecho premier na eso bolanda bino moko na audio oyo alobi César Ngadi
ngai nazokosolana à partir ya Angola et nazali congolais mais nazali congolais et nalingi na réagir un peu sur makambo ya bokechu ya nini on atalaka ba film ebele ba makambo mingi elekaka tout moment na ezaka na YouTube mais j'ai le regret de dire, de poser ces questions. Qui trompe qui? Qu'est-ce que signifie occupation? Pour nous, ce qui n'a landi na tango tozalaka na Mobutu, idéologie d'abord tout banana papa Kasavu, ezaki honnêteté na ye, ezaki dignité de l'homme d'État. Tant que tu es Mobutu, tu es comme un union ces oleka, tu es comme un problème moko pour na unité nationale. Donc, Koroyiba, que sala nyoso ya mabe, mais au garder pouvoir na ye, au garder unité nationale. C'est pourquoi moni Congo ikufaki. Papa Kasavu wazaki mo Congo, Mobutu azaka Mongala. Troisièmement, tu es comme mon mutumo et Kobima na Kombo ya Tshisekedi. Ce type-là, c'était Moluba. Abimi, na idéologie na ye, progrès social, état de droit. Ngana mutabandu na bunda na luta na kota na ba marche na salati so tuni famille nanga kolakisa yo kenga zaki na pantalon moko rouge chaque fois quand il y a marche il faut na lata pantalon wana de façon que ceux qui diwo bien nini bala nanga na barrière. Pourquoi tu bando bunda état de droit et progrès social? Mais tu es comme mona tango papa Tshisekedi IDPS si boti bato nyonso zo mona wana bazaka na bazako sala ba makilele bango nyonso ba wuti na IDPS ba wuti na IDPS ba bendani ba yena ba intention na ba bidé na bango bazui ba kei entre autres ba fayulu wana. Maintenant c'est sa question na mizotuna l'élection et l'équi. Est-ce que bato ba lobaka ba kondaka Tshisekedi ba kondaka Kabila? Est-ce que bazana raison? Yo ofandi obali mwasi na yo, ofandi na mwasi na basi ti ozwi mbongo tango ozwi mbongo okomi na mbongo okomi na vie ya bien olobi te na bala deuxième femme ozwi deuxième femme ozwi tango ozwi deuxième femme papa ba bien oyo leo pesa na première femme te okomo pesa kana deuxième femme osombile bandako osombile banani biloko nyusa bien vie moka bien moi ça kalawana lobi biso to vivra mingi azaki impoli nanga otie à côté. Est-ce que population, est-ce que peuple, est-ce que famille tout ba kosepela na yo? C'est ce qui se passe na Congo. C'est ce qui dit à Bundi, IDPS Bundi. Ba pion ba joker ba yeko bima comme ba fayulu wana banana ba yeko bima bango pe ba opposant. D'accord, tokende to bunda. Biso nyonso avant élection esalama toyeba ki candidat comme ezanani eza Tshisekedi. Bake na Genève basali boum muyibi nani fayulu pour dribbler moninga na ye pour avoir pouvoir Dieu nzambala la kape ezongeli Tshisekedi. Mon frère, dans 3 ans, dans 2 mois, dans une semaine, Tolingi, Tshisekedi a transformé Congo. Dans 9 mois, vraiment, Mobutu a Boma, Kabila le père a Kunda, Joseph a Tia tombeau de façon mutaye balisute. Vraiment, il y a solo penza, Tolingi que Tshisekedi a lelo a changé ma camonionso. Mais c'est très diable. Nous avons l'andibiso batobandundu ngakutu nazo s'en prendre mingi na batobandundu. Tozo exemple. Papa oyo nani Kizenga. Kizenga d'abord bakosi biso so Kizenga zo sala meeting, place à sala meeting mbule zo beta côté mosusu mais comme place Kizenga za mvule ko beta lisute. Les mensonges. Toujours na ba mythe. Donc makamunyo sa lukuta na lukuta. Ti ayeko apuye ko pesa lisusu Kabila force Joseph. Mon frère, les Congolais, ils ont
C'est pourquoi je pose la question, qui dit la vérité? Le peuple. Bato ya fayulu bazaloba soki ezala fayulu Tshisekedi azosala eloko te soki ezala fayulu olinga ozomona nyonso ebongi nzela Tshisekedi azosala eloko te. Menteur. Bazokosa peuple fayulu d'abord soki otalika fayulu bozomona ke aza mutu moko na idéologie te aza rancunier aza brutal aza mutu moko ayebi te nini azosala. Bon sikoyo tozwa so tokei kote wana te tozwa kaka na ba idéologie na ba élection FCC. So on parle de FCC congolais nyonso azomona FCC mutu malhonnête muyibi. Mais si on parle de cash ou on parle de IDPS congolais nyonso azomona ke oui état de droit démocratie liberté. So ba FCC idéologie na bango eza nini? So mutu alobi FCC idéologie eza nini? Mutu azomona eloko eza te. Mon frère batu wana batika kokosa biso batika penza batika kokosa biso. Occupation, qu'est-ce que signifie occupation? Nazomona bruti ya bokechu et puis batu baso pese penza importance mingi. L'autre là c'est qui? Ce sont quoi? Ce sont qu'est-ce que je peux dire? Excusez-moi na loba bien po eso pesa nga kanda. Komona mutu net bokechu azoko passo la drapeau. Mon frère, bokechu d'abord il y a bien importance à drapeau te. Na éviter pourquoi batu pesa ka importance. Et mususu. Yesi quoi passo le drapeau. Ngwanda sepeli. Fayula sepeli. Le voleur Mozitu ndeko nanga bandundu owe. A sepeli. Katumbi, batu nyonso ba sepeli, c'est ça. Cause la combattant. Vraiment ça. César El Tambo ezo pesa biso kanda on peut coumer na lobana portugais. Tokoki ko lia bukechi wana. Tokati misuni na ndamu to lia yango. Bukechi zo ebate. Soki bino na poto kuna bazo mona babidate biso wana Angola ngana za Angola. Moi dignité baniko kota. Maintenant on parle beaucoup de Congolais, on ne parle plus beaucoup de Congolais. Liboso zaki zaïren ça lelo moi dignité koti moi respect koti. Maintenant Kabila oh ngana sala na place moko na milliers ba Angolais pur. Mais il faut voir. Mais lelo dignité koti. Respect koti. Alors Boukisho sakana ndengwana. Et puis populaire, je pense. Moi, je condamne aussi mon président, Tshisekedi. Bonté le Kimingi. Il faut appliquer l'état de droit pour la dictature nakati. À cause de sa dictature nakati. Dictature faut écouter. Bon, batunet ba fayulu ko kosa batu bodo. Directement ko taba ngona prison. Donc, na commis presque à la fin il y a émission. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires, comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc, Tokomi na suka émission, boyebi na suka ya émission, na pesaka mbote na base na ngai ou ezali éparpillé dans le monde entier. Boyebi base ya mutu et simbara makambu partout. Donc, président na biso akoma président parce que ayokela ki base 5 minutes de paix et yokela ka base. Donc, vraiment na pesa kabambo tewane ezali na ndenge na ngai ezali vraiment signe moko ya reconnaissance na sala kana bato tout balanda ngai na bato ba manifester ba msupe ba benga nga balinga batanga kombo na bango te mais kotanga kombo donc ndenge zala bo bato ba yeba te mais ekota na mœurs na biso donc soki o souhaité o bengi ngai donc bato ba yebsa nga te ke tanga kombo na ngai mais ngai moko na tanga ba kombo bato o musu balo bara non te ngai na linga ezala na kati ya mulili na respectaka anonymat na bango natanga bakombo na bango te mais bato tout ba benga ngana bato tout natala kalem sona ba commentaire parce que ba pesa nga pe ba idée mususu donc wana ezara neti ngai si na reconnaissance envers bato yo ba benga na bato batala 5 minutes avec ces angadi yangwana se permetaka na remercier bango na suka émission donc boyebika ndenge na bandaka donc na honorable indéboulonnable Ziko Mayele yé député Oyo azali exemple à suivre azali motema malamu asalaka et belé pour 5 minutes avec César Ngadi pour na mboka na ye donc vraiment ezali exemple à suivre donc na robanda na ba dédicace après honorable Ziko Mayele nazali ko kende na kati ya Charleroi pour na repesa Pati Loaka
Mbote Belé, donc il est à Zang, ça 5 minutes avec César Ngadi. Donc, Pati Loaka, donc merci beaucoup na fidélité, nous na 5 minutes avec César Ngadi. Tant on a longué na Belgique, na Kenya, États-Unis d'Amérique, pour nous ça Adel Nchona, Mbote Ebele, ma Adel, à Bengingaï, donc 5 minutes, donc il est ce qu'a tali en côté à Coca-Cola latte. Donc, maman Adel Nchona, na États-Unis d'Amérique, Mbote Ebele, na fidélité, nous, et puis merci beaucoup na fidélité, nous na 5 minutes avec César Ngadi. Donc, ce qu'on a en Afrique du Sud, pour nous ça Franck Mokwawa, Mbote Belé de la part à 5 minutes avec César Ngadi. Merci beaucoup pour la fidélité, no Franck Mokwa, na capitaine d'Afrique du Sud. Na Tsongi Lisusu Nakati ya Belgique, plus précisément na Liège pour nous ça Gilles Kabanga, Mbote Belé, et puis merci beaucoup pour la fidélité, nous na 5 minutes avec César Ngadi. Na Kenya Nakati ya Brésil, na Sao Paulo pour nous ça Serge Mukendi, Mbote Belé parce qu'il y a un grand fidèle il y a 5 minutes avec César Ngadi. Na Kenya Nakati ya Katanga kuna na Kolwezi pour na kopesa Alexis Goudia Mbote Belé parce que bango vandeli penza bazali ko soutenir Skola Ikuku oyo Skola Ikuku ndenge boyebi ke a sali première émission na ye na joueur munene Trésor Mputu bokozwa image kalaté. Guilhem Massa na Tunisie donc yé boyebi ke yé staff donc base ya munene ezali kuna na Tunisie donc Guilhem Massa mutu a Jiraka Saf Mounene ya base na kati ya Tunisie donc Guilhem Massa donc merci à trop na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Siko na zongi na kati ya Belgique plus précisément à Bruxelles pour na repesa Lolo Munongo le vieux Gaulois Mbote Belé parce qu'il y a un grand fidèle il y a 5 minutes avec César Ngadi. Siko nazali kopesa mbote na Jean Moutala en direct de Londres yé à Vandelaka 5 minutes avec César Ngadi. Merci Belé na Jean Moutala kuna na kati ya London. Nakosukisa na kati ya Kenya na Nairobi pour na repesa mbote na David na yebi kombo na mboka te mais il va se reconnaître. David, merci beaucoup na zoaki message na eux na landa ki on a boké binyo surtout. Merci Ebele pour na fidélité nous na 5 minutes avec César Ngadi. C'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par Doudou Swami, Doudoulé. Restez connectés sur Cléboa Original, vous n'avez pas tort. L'un des meilleurs sites de la diaspora congolaise. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe toko zoye na maboko, kanambe ako bikate, ako zwa masolo na mbuchu, tona dikosi. À très bientôt. Cléboa!